Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue na ba onyo so yasika kandi na yepsakabino. Boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officielle. En tout cas bandekunanga soki ezambala liboso et salimi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officielle na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officielle akobando tiaka ba vidéo ya sika boko zalaka directement informé. Nous informer sur notre devoir, oui bien sûr, ils allaient toujours et encore nous sala na biso pona koyaka ko informer bino. Soki biso to ko informer bino te nani mosusu akoya ko informer bino. Voilà. Lelo toye na sango ya pasi, toye na sango ya mawa concernant groupe ya BCBG. Tango déjà to beta lisolo ya groupe ya BCBG na bandi ebela batu toyebi ke groupe ya BCBG ezalaka bongo groupe ya JB Piana. Bandi konanga toyaki tolali tolamuki na makambo ya sika toyaki tolali tolamuki na makambo ya moto na makambo na sango ya kosala pasi mingi na motema. Na ndenge toza boye na groupe ya BCBG matanga lisusu. Il y a même pas 2 mois et d'ailleurs c'était au mois de novembre, le 1er novembre Oyo Blaise akufaki. Blaise akufaki na groupe ya BCBG akendaki concert kande bakendaka na bango concert ka ndenge bakomaki na bango na concert oyo bakendaki biso nyonso tomonaki concert oyo groupe ya BCBG ekendaki na Lubumbashi na kozonga na kokufa ya Blaise akufaki na début novembre. Toye kovanda lelo lisusu toya koyoka lisusu matanga na groupe ya BCBG bandeko nanga eye kosala pasi pe mawa eye kosala pasi na motema eye kosala pasi ya kosakana te. Na yebisaka bino toujours et encore que makambo mosusu c'est vrai tokoki kovanda kimia po tomesana na biso kovanda kimia me makambo mosusu bayaka balobaka. Lelo lisusu toya kovanda ka boye na kokota bandeko nanga na groupe ya BCBG ndenge nazobeta lisolo bongo mosusu auti kokufa. Kaka ndenge biso nyonso toyebi slogan na biso ya sika eza mwasi mosusu to mobali mosusu kota to mona yo awa siko na BCBG mosusu auti kokufa bandeko na ngai. Ekomi kosala ka pasi pe mawa. Toyebi biso nyonso ke na groupe ya BCBG tozalaka na ba porte-parole baza mwa kilikili. Porte-parole numéro 1 azalaka Roger Ngando. Ya mibale toyebi biso nyonso ke porte-parole ya BCBG ya mibale eza Papi Flick. Na tongo ya lelo toyaki kovanda ka boye na sango ya matanga eye kokota na sango ya pasi eye kokota na sango ya mawa eye kokota ke porte-parole ya groupe ya BCBG na kombo ya Papi Flick autaki kotika biso. Bandeko nanga ezosala pasi mingi na motema, ezosala pasi ya kosakana te, ezosala pasi ya makasi. Kande na yebisaka bino makambo mosusu ezalaka toujours important toye tolobi makambo mosusu ata soki tokoloba te mais toyebika na se na kati pe ya motema na biso keno ya mabe ezali ya pasi ezali ya mokili mawa te pe ezali eza bongo. La famille to banda nanu nos sincères condoléances na groupe ya BCBG ya président JB Piana toye ko présenter ba sincères condoléances. Nzambe alola a consoler bino. Nzamba lola a pesa bino makasi surtout et encore ya komeka ko surmonter situation pe étape oyo. Eloko mosusu oyo na kolinga pe koloba bandeko nanga eza que vanité de vanité tout est vanité. Na se ya moi toza na biso bapaya, na se ya moi toza na biso balikinzela, na se ya moi toza na biso ba pèlerin oyo ebila bato bayebaka te. Omona bato mosusu azo vivre vie na ye tikanga na vivre, tikanga na sala, tikanga na kende. Mais ebele tobosanaka ke na se ya moi toza bapaya, na se ya moi toza ba pèlerin. Makambo oyo ezokoma na BCBG
Nabandi ebela bato o balandaka biso na salaki jour wana émission moko o na lobaki que JB Mpiana na groupe na ye ya BCBG bakendaki na église ya pasteur évêque Pascal Mukuna. Bakendaki kuna pona prière. Prière wana ezalaki mingi ya koloba ke bamatanga ekomi mwa ebele na kote pembeni ya JB Mpiana. Bato na ye, bato o bayebani na ye baza kokufa kili. Alors en tant que moto ayaki kozwa initiative ya groupe na ye moko bakende na église basambela pona bango. Après kaka kosambela pona bango, porte-parole na ye auti kokufa. Tomoni mwa bato ebele balobi o JB Mpiana lekisi. JB Mpiana lekisi. Pourquoi matanga eza kaka epai na ye? Ba musicien baza ebele na Congo, ba musicien mosusu bazozwaka matanga te, eza kaka JB Mpiana eza nini? La famille. Quand nde boyebi ngana lobaka toujours babilo mosusu ezalaka toujours important to loba, babilo mosusu ezalaka pe important te ya koya koloba. Na makambo oyo pe na situation oyo nyonso eloko nga Ines NM officiel na kolinga penza koloba eza que la plupart pe ya bato tobosanaka ke na ba famille oyo tobotamaka bitumba ezalaka. Tozalaka na bitumba ya makasi, bitumba ya mikete, mais bitumba penza ya minene. Surtout na makambo oyo etali makambo ya liwa. Soki tolandali bien na ba famille ebele batambolaka toujours et encore na liwa. Na ba famille ebele batambolaka toujours et encore na liwa. Mosusu parce que bamoni yo na groupe ya JB Mpiana bana tata mwasi bazosepela te, oncle na yo azosepelaka te, mama kulutu mosusu asepelaka na ye te, aza na kindoki akolinga aboma yo. Siko yo soki oza na prière te okokufa na suki kozala moto azoliaka bango eza JB Mpiana. Est-ce que bino bosi bomona place o JB Mpiana azoliaka bato? Na bandi totikala komona te. Eza na moto moko te oyo atikala komona JB Mpiana bisika azoliaka bato. Ngana lobaka toujours avant toyaka kwa kize moninga. Mosusu totala nanu ba makambo totala réalité. Lelo to ovanda ata na ba quartier. Omona famille moko boye songolo pakata. Na famille wana baza soki na loi oyo tokoki koloba baza na loi oyo ba imposa bango ke oyo akokendaka ti 30 ans te. Oyo akokendaka ti 40 ans te. Et c'est vrai. Omona na famille wana soki ka mwana komisi ba 28 ans il faut akufa. Mosusu akokende ti na 30 ans nano afeta ata anniversaire na ye te tikali soki 3 mois balie ye. Sko se jaka bato soki aza na ba groupe neti ya ba JB Mpiana ka ndenge na BCBG ye pe aza parmi bato wana année oyo ya 2026 mosusu azokokisa 40 ans bango na famille na bango selon loi 40 ans okokufa. Ye année prochaine azokokisa 40 ans. Toya kovanda ka boy toya moto aya kokufa ezalaki non JB Mpiana moto alie ye. Mosusu to rezonaka. Bato o baza kokufa na BCBG to bato o baza pene ya JB Mpiana baza kokufa bango pe batala na ba famille na bango. Avant boyaka kofinga JB Mpiana, avant boyaka kolobela JB Mpiana o nyonso bino bolingi koloba, c'est vraiment important bovanda nanu botala ba famille na bino. Botalela pe ba famille na bango. Soki lelo toye kolandela ta liwa ya Mignon Sagin, tomona biso nyonso. Mignon Sagin ti akenda Inde, bakende ko traiter ye. Mbongo combien o JB Mpiana bimisa? Kotuta ye ka batutaki ye, ezaka mutuka na lokolo. O tomonaka bato ebele babikaka. Me ya ye komaki likambo. Na l'hôpital na biso ya Congo bakokaki te, raison pour laquelle baye kotinda ye na Inde vu que kuna ba docteur malunga bazalaka. Mais esimbaki kaka te jusqu'à ce que ayaki kokufa. Mais ce que bolandeli histoire ya famille na bango, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé déjà. Toya kotala ta liwa ya Blaise oya kufaki. Totala liwa na ye. Soki totali tokoti na muzindo ya famille na bango, vous allez comprendre que makambo ezalaki ebele. Ata soki toke na papa ya Suleiman oya kufaki.
papa wana quand même azaki ya kokola mais tokoloba te ke non parce que aza kokola ifo akufa oui motu nyonso aza apeli akokufa mais na famille na bango soki tokei tosali descente tokende kotala nini elekaka na famille na bango mais vous allez découvrir beaucoup de choses. C'est comme ça. Alors botika koyaka kolobaka oh jibe mpia na lié jibe mpia na sacrifier nayebisaka bino toujours que soki jibe mpia nazalaki na posa ya succès na basérie wana babandeki koyemba bango na badredi ya misi bazosala bacompétition basérie wana na bawerason bakofi olomide ta wana bapepe kali badefao nde batan oyo jibe mpia nalingaki asacrifie bato mpona succès mais lelo oyo jibe mpia nakomi na ye koyemba mpo kaka nasepelisa bafane mais aza lisusu azowelela lisusu succès bato bazowelela yango na minute oyo eza bafali Ipupa baferegola baheritier watanabe na bainosbi oyo bazoya nsima bagez mawete bango nde lelo bakomi kowelela succès. Tokovanda kabwe après 5 ans, bopesaka 5 ans, 10 ans. Vous allez comprendre que même le Fally Ipupa batana bango ya kowelela succès ekozalaka lisusu te. Ekozala sikoyo génération ya sika oyo ekobotama nde bakobandaka kowelela succès. Bato na bato bazalaka na temps na bango donc temps oyo eza lisusu temps ya bajibe mpiana te. Bajibe mpiana siko bato bakomi kolanda bango eza bapapa mikolo nde bakomi kolanda bajibe mpiana. Ba jeune lisusu bakozala na temps lisusu penza makasi teke na vandela jibe mpiana mais plutôt bakotala totala fere totala Fally totala héritier watanabe parce que bango nde ba énergie ya sika na ndenge za boye bajibe mpiana basi bayemba baganya mitema ya génération ya bato oyo bazalaki na temps wana siko bato wana lelo basi bakola bango bazo continuer kaka kotala yango bomona bakomi na bango pe bapapa omona vandika boya pe musala anatia nanu papa chéri na yo kayeba banzembo ayembaka mais génération lelo oyo eza génération ya bafali Ipupa ba jeune garçon avandeli na ye Fally Ipupa ba jeune fille avandeli na ye Fally Ipupa soki obeteli lisolo ya jibe mpana koyebisa ai banzembo wana natikala koyeka yango te po ezalaki ya génération na ye te siko jibe mpana lelo akoya kowelela nini succès yango ya nini akoya kowelela bino bozangaka mpenza makambo Congolais azaka moto ya buzoba Congolais azaka moto ya buzoba ezaka pasi pe mawa bablo mosusu ezalaka toujours akoloba po soki bolobi te bato bakomona kake no jibe mpiana aza mabe jibe mpiana abomaka jibe mpiana alekisaka asi alekisa nani na famille na bino asi alekisa nani botika pe bato bavanda Congo bozalaka ka Congo moko ya makambo oyo alobaki oyo asalaki oyo amataki oyo akitaki na bafamille na bango moko baza bandoki mais boya kaka jibe mpiana nde moto alekisi ye mpona succès donc na Congo na biso soki moto azoyemba bamiziki ya mokili bazalaka ka bandoki bazalaka bato ya kisi bazalaka bato oyo basimba bisimba bazalaka bato moko ya matakita mais tobosani ke na bafamille na biso kindoki pe ya makasi ezalaka oyo biso tobetelaka lisolo te oyo biso tovandelaka kimia mais kindoki ya bafamille ya baninga nde oyo biso totambwisaka yango balobaka toujours moni ndoki alingaka te bayeba ye te keno aza ndoki akolinga sikoyo abimisaka bandoki mosusu na poasa mosusu abimisa na bato oyo baza bandoki te wana mpenza ezalaka ndoki abimisa bandoki mosusu na oyo baza bandoki te ye abimisa bango na poasa comme ça ye avandaka bato bayebaka te bino bozala concentré na moto oyo aza ta ndoki te atikala na ye kolia ataki ndoki te ayebi te ata ndenge nini bapombwaka lelo bato ebele bazosouffrir na bakosela bango bayebaka te eza na moto moko boye akenda koloba mabe akenda kokosa ke ye azalaka ndoki mosusu na place balingaki babala ye babali ye te mpo bakosela ye keno azalaki ndoki nzoka azalaki na ndoki te mais parce que ndoki moko boye songolo pakata ye wana yango bomona ta bato oyo bakizaka baninga ye nde alie ye
botalaka bato wana bie bango nde bazalaka la base, bango nde baliaka bato. Sikoyo pour que bato badécouvrir ye te akomi kokosila ba innocent, bango bazalaka bongo. Tosi totimbeli bino, tosi toyebi bino, toyebaka bino ke eza bajeu bosalaka. Botika Jube Mpiana na groupe na ye BCBG. Ntango afongolaki groupe na ye BCBG, afongolaki yango mpona motu te, afongolaki mpona ye moko parce que azalaki na ye na besoin ya groupe na ye. Soki bato oyo baza kuna bakomona keno Jube Mpiana moto aliaka bango, baza libre kolongwa. Soki pe baza bamoni ke biso tokovanda kaka na Jube Mpiana, etali bango moko. Biso toza banani to banda kojijaka Jube Mpiana matin midi soir. Toza penza banani to banda kojijaka Jube Mpiana matin midi soir. Mosusu pe ezaka pasi. Tozalaka na soni makambo mosusu avant tosala ba analyse. Mosusu tovanda obeti penza calcul olobi makambo ona nalingi naloba eske eza ya koloba to eza ya koloba te. Po makambo mosusu ezalaka ya koloba te, makambo mosusu eza ya koloba. Neti ba makambo boye boya ko accuser moto à l'occasion de rien. Boza na ba preuve te. Bozalaka na ba preuve moko eza tangible. Soki oza na ba preuve allez accuser moto, mais soki omoni ke nazo tatoni na ba histoire yango koyaka ko accuser moto te, eza bien te, eza pe masumu.